Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. Ce batinagi yo pour détruire, ce batinagi yo mission, ce batinagi yo au sala ma bemorobo, au sambu sakarine. Maintenant yebiso mon frère Ndeko, yeba ki batba luka mutua Karine lala, lelo bango balala. Karine Mokonza toujours l'écolo parce que l'ingratitude est condamnable et ça n'a pas te belé chose une petite banane même bah si tu as capable Karine Moutoua yani na internet si tu as capable moi na ozo comprendre Karine Moutoua yani na internet mais puis surtout bana ya Karine te metoza bana ya Karine ta ba directeur Karine a l'autorité ba biso to ba bana ba kieni piana ba grâce temo toza bana ozo comprendre toza bena bana sala ngote na ebide so sala ndeni petit mo wa mobile osoko Paul ya ona solo bana yo petit na nga double sim petit na ngomoni ba biloko tozo sala ba video tozo sala benjiri tozo finga moye bimara pona mutu nyonso o azama ela profita nango o ba maele te moyi petit okende kota nango o profiter pe nango te oui bravo na moni ba video ngo sala etala mafort komba Karine. Oui, félicitations mon frère. Parce que tu as pas bola ma bongo. Nana ngwa yebite ke Karine ando soutenir wata. Nana ngwa yebite ke Karine finga ma pone héritier, finga pe ba pone héritier nana yebite. Mais lelo oyo soki neza bongo ba bazoloba. Alinga annuier a détruire pona kaka. Ya choc moya muko mutayoki sake ye moko goga moto na tembe bino Karine moko posane et ça toujours abata au bal mais to souhaiter que baka bwa to linga toujours que mamba bongisa ba solo mambo ça bien mais so esimte Karine akon ngasala mamte pona ngai na yo na ba bota biso public yende mto souffrir yende mto mona makambo passe oso opo business vezo asa cop na wana cop asa cop na ya bat mo gena no poto lo concentrer na yo bakayo zo balang no banini mofana no YouTube dogi bobi ke babeta ka pa kakola na video babonga senga pardon oso kopona do uzana ka pona ko sali famille abatu yanga lo bangata na problème na ngai so na moni moto tsango na chaîne na yo na mo moto lobela ngo na kangisi yo qui m'a convaincu que la réponse na OK jusqu'à présent tu dois battre mami ba chino ba mami za wapi c'est pas fille Laura allons à château topé elle est où attends tu t'es indice tu dois comprendre que où azali aza quelque part na lobaki on déjà na lobela que dernier mission muto ko sala même na France mais ezalaka te ifaza na Paris ataba to balingana oyanga no eleki lavoyo ezanga likwanza sombre chez chagrin tobeta karana nyonso ekoki kodivize tomelaka maïsena soso eza kounir biso soleil ngonga yende prêtre mère na balaka chaque jour regarde na Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore commis à sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner na Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya ndé toyoka comme exemple à suivre cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres non yaya s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Voilà. Yassika Eye, exemple télévision et Boti Barési Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barési Baza TV. Donc BB TV. Et ça rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna
kuna boandozo kaka ba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barezi Baza ya bino mopanzi sango ya solo solo na saleli bino Barezi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh, c'est plein de savoir-faire en anglais. Oh, lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barezi Baza TV. Place par contre s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko la notification ngonga moko ya ramupanzi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous on ba gag. Ba télé-réalité ya ba artiste. Ba vie réelle ya ba artiste. Ba télé surprise ya ba artiste. Bon nous ba film congolais ya ba artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais la préféré na changer comme Barezi Baza TV. Ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barezi Baza TV mais zéro bêtise ezakuna. Donc on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barezi Baza TV. Pas de bêtises na kata Barezi Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon on entend papa maman les qui bana na salon. Tout bon abiso oh Barezi Baza TV. Bon ça la RRT. Barezi Baza TV, Bébé TV, Barezi Baza TV, chaîne YouTube, nabino bino, actualité, théâtre congolais, film congolais au Bourgogne en bonne et difforme, car à la Katia, Barezi Baza TV, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yopo yoki sango. Partagez sango. Yopo qui sango partager sango. Ba tutu ya kati exemple de télévision, boki mape mbangu na Barezi Baza télévision. Ba amoureux tu ya théâtre, ba tutu botala SB TV, ba tutu botala Belleville TV, ba tutu botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, ba chaîne tout est diffusé ba théâtre, ba Leke TV, ba tutu o ba diffusé ba théâtre. Alors, boki mbangu boki s'abonner pe ya Barezi Baza TV, ya Sikaye. Barezi Baza TV, l'excellence c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barezi Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti. Abonnez-vous. Je vous aime. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barezi Baza TV. Bye bye. Si c'est pour la première fois que vous tombez sur Exemple et Télévision, moi c'est Décaré Bachia, Mobala Sango. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous capter sur Exemple et Télévision, la chaîne qui est dirigée par celui qu'on appelle monsieur le journaliste Barezi Baza. Merci pour la confiance. Merci à Adji Billy qui est derrière la caméra. Je dis un grand merci. Un grand merci à tous les abonnés d'Exemple et Télévision. Vous êtes plus de 27 000 abonnés. Je vous dis un grand merci. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Laissez vos commentaires. Pourquoi pas aussi vous liker nos vidéos. Partagez, ça nous fera énormément plaisir. Mesdames et messieurs, comme je dis toujours, quand je suis là devant vous, je suis là toujours avec un but très précis. Mais là, toujours pour nous informer par rapport à des actualités qui entrent sur les réseaux sociaux. D'autres informations sont vraies, d'autres informations sont fausses sur ces tout le cas. Analyse par rapport à l'actualité sur les Kanaka monde internet. Je demanderai à dire si est d'accord avec moi. À fond la caméra, vous comprenez qu'il s'agit de Nicolas Mokonzi à qui j'ai dit bonjour. Ouais, bonjour Décaré, bonjour Pena. Petit nanga jina sima caméra bonjour pena massa nanga Barezi Banza parce que chaîne ya pena chaîne biso chaîne ya loa pona biso donc na PCP ba mbote sans plus tarder na pesi mbote na yemoro autorité morale et internet mobimba depuis internet to banda usala be mission na mboka na biso RDC tilelo journaliste moroté Aleki na succès donc Tilelo Karine Mokonzi va maintenir car la première position na autorité morale na PC Bambote na PC Bambote na madame nanga madame Osombi depuis États-Unis na PC Bambote na maman Béatrice Bazout mon partenaire Orline Nzenza na PC Bambote de Karine Nicolas Mokonzi au bilanga maloba Karine Mokonzi la baronne. D'accord, bilanga maloba Karine Mokonzi à la baronne. Mais Nicolas Mokonzi avant tout côté penza na vivre il y a signal aux actualités aux affaires d'internet concernant l'Ibal Karine Mokonzi aux qui annulé tous qui reporté pour une danse intérieure donc to bato bazui libaku peut-être lelo ya ko lando pas Décaré Bachia. Moi petit briefing à mon qui est Nicolas en quelques lignes car ouais Nicolas Mokonzi za les kabatu Nicolas Mokonzi za ndero ya batu yaya ya batu Nicolas Mokonzi za responsable marié aussi donc il bat Bolanda biso na exemple Bolanda biso na exemple baby mais Nicolas Mokonzi za l'homme le plus compliqué du monde
parce que na lingara buzo bate yango moni même sauter na chaîne nanga na tsa bosolo na musique ndenge ba misu ba tsa bosolo na politique parce que nga na zana pona ba vérité yango lelo elukelanga ba problème na ba artiste musicien misus ba komisanga Nicolas ya Karine, Nicolas ya Ferré, Nicolas ya Héritier, Nicolas ya Déplique, Nicolas ya Ebrator na simango parce que eza problème te mais naza mutu moko o nazala bien na mutu opazala bien na ngai mais na lingaka nde te mutu amatelanga si yo mutu ozo respecter ngai te ngai pe Nicolas na otika le respecter te mais Nicolas moko naza mutu azala bien na batu nyonso moi simbal XY nazala bien et affecta peut-être carrière na otende lobby et commis ça ou comment ba traiteur na parti pris vraiment ko traiter Nicolas Mokonzi ya songolo pakala et affecta carrière na ote ya journalisme. Bon l'autre part na okolo bagé et bah c'est là implice mais que longola o pene longola na ko ba non lokwa batu ba komisanga boye batutanga ke mu Nicolas ya Barisi Nicolas ya décarré et pas nanga et bah c'est là ndé implice et pas nanga parce que les loso tali temps les lo ba Nicolas ya Karine Mokonzi ti lelo na internet décaré na ndenga mabete ezana ba mibale ezana ba na basi mutu aleki Karine na 6 azate atiki kutu kosabe mishabi na komi na nga oyemba côté oyemba susu ndere donc ayesu ndeko bouleverser mambu de ba chanteuse nyonso basi na minito olobate ke mutu aleki Karine na minito na kombo ezoyokana azati donc yebakisela nga ba implice côté oyemba côté chambre na minito na ba chanteuse na mambu nyonso na ba chanteuse na minito donc dès que yebisa te que na film moro XY kayemba bien to comparer na Karine Mokonzi parce que sur les terrains azate na actualité azati donc na mambu nyonso eza Karine donc bakisela nga implice de toba to comme ça Nicolas Karine Mokonzi so mutango talaka succès depuis banda ti lelo a maintenir la première position Nicolas ya mutu kingani so mutango po talipe obamba bien mutango pe succès zali donc et pas nanga bakisela nga kande implice parce que seul lelo yo boyingana yamba yo no kende pas déplique no yamba so yo boyingana yamba no ke pas faire no yamba so yo boyingana yamba no ke pas iboato no yamba so boyingana yamba no ko benga ta masa nanga ba résine no ko benga ta ba charge ya Karine Mokonzi to ba les défenseurs ya Karine Mokonzi to salika analyse donc mambo zo évoluer parce que so tali depuis ba komisanga ndenge o bango ba lobana ti lelo Nicolas Mokonzi mamu nange ke ka liboso nazala Nicolas yelenga Congo travailleur caméraman sous mais lelo dans une chaîne nangai plus de 30 000 abonnés voilà où balado to solo parce qu'on a faux ma solo lelo dans une chaîne nangai pourquoi lelo dans une chaîne nangai plus de 30 000 abonnés lelo Nicolas marié na lifanto mère na state Nicolas na nenga kini yo ye na parler nanga marié courir témoin chaleur split ça la te momoni parler quand même que na nenga na biso kini no wala la bien oso kopona nenge pe ya kobima kotambola na yebi pe prix ya 1 litre ya carburant 1 litre et ça autant donc c'est ça. C'est ça. Nicolas Mokonzi en tant que journaliste tu me connais le bito to bengana entre agence tout ça sur analyse il y a musicien hormis d'abord être défenseur à Karine Mokonzi être au traiteur de tous les noms vous êtes journaliste à la première position. Voilà. Parlons un peu faisons un peu une analyse simple concernant Nzembo et Mikolo. Tout ce moment un message. Tant qu'on message a fallu pour aux 5 jours déjà carton vie normale. Autocritique non personnel au rôle bani Nzembo wala. Ngasko ne mabena ngadeka omoni ba mission na osa Mikolo. Na banga nde ba plainte parce que nga bosolo na nga yebi biso ba congolais biso ba bantu mon frère. Ba de toyina de yana nemo des caras comme ça Nicolas Mokonzi moni pantalon no latai des fois notre sang on a body mo boya jaune nga yekende ngala bia ndeni de caras ko dimne nga bo ndeni ko lobala nga bo to sambaka alors so talipé mtalobi ne kande vérité parce que yango moni tant na mona ki Nzembo ya artiste aigle oui et ça lenga plaisir côté msupe salenga mabina sens ni parce que so tali biso to zuma occasion au kenmana ma pays à ba pays voisin na biso par rapport ki apoto non tetoke mais to kendera to monique total na ba biso pe biso to kutana ba biso mona ye de karenda bo sala musique mais amoni pena Nicolas mo bazobi m'appelle lelo habite ya to yemba oso repon na moi de nde onanga mo ba bimisi Nzembo ate na zela nanu ya peto lobelango ata après 1 mois après 2 semaines ngapena bimisanga so lo esalenga passe na moni mbamo
héritier wa tabimisi désolé après 2 jours to après lendemain nango kambala mo na moni nani artiste Aigle ye pa boa ki message na fandi ce sko ebunda yango mibale to ebunda yango mibale to ebunda na banzembo ya baninga misusu ya libanda wana nga ba question nga mona mi posaki voilà ozo reprendre na sens nini na loba ibongo parce que tango moni déjà moninga bimisi lo wa bongo œuvre ya bongo normalement yo ngeso bimisate parce que au lieu de comparer nzembo ya artiste Aigle na bande ko misusu libanda ba étranger pour ça que to comme so comparer ngo sko na o héritier watana voilà maintenant na minute eska tozali na minute mais batu ba ko loba ngote mais nga tellement na obaike na pesi corps et âme na nga pour na loba toujours à bo solo na musique na loba oyekoya et ya maintenant loba ka ndé vérité message bimi so tali na oya message nzembo Aigle omoni to ayembeli trop ba jaloux na ye eza analyse na osala muto a contredire ngai te o Nikolo lobabu eza analyse ayembeli trop ba jaloux de carré yo zo no montre te menga na zoa to mona la kisi montre yo zo no ketcha cher te menga na zoa to mona la kisi ket yo zo no mbati te yo zo apolo te to moni penado ayembeli ba jaloux na ye alors na minute yo et c'est important te ya biso to yo kasuba bilo wa bongo parce que mona ba mission congolais ti lelo ya na mission mota na mbongo muto ana mbongo aga moko maître Gims parce que maître Gims a mission congolais ti lelo chana nationalité te ana passeport ndenge mona ya ngai nde mona ba mission tout bazar ye kanda le ba mission tout na mbongo mais elokela ngo mona pena ke mission moko boazo gangela ote ngala bande ko futela na lemba na longo na lemba na mo futela na makapat o ganga mais biso et après na ba parler msoupe même ate pa nga so na biso prix na futa ya na ba parler msoupe ba ma campagne to ebili solo de kaka ke poto Nicolas fanda telanga parler nga be na komisango le roi ya ngai yo za mwana kini na ebite soma na loba na ko sa exemple TV ozo reprendre mais on la pena mutu likolo parler o mo futela bien abi était bon lelo na ina manqué aussi ko pour na parler o magem bosko ba jouer na biso yo ba jouer ba le ba mission na bala mais on a déjà pour tout trésor to Cédric Bakamba et pe no habiter nganda botala car na sombi asikele ana non mais on a ogara ba mission biso peso landeli bango bana bala te muto ana la na ba mission congolais ka moko maître Gims ana check privé ana villa na Maroc oso muto ana la yewana mais bravo na artiste na monze mo menzembo na eza trop ba jaloux na isko ba jalongo ti esko non ngana ye ba jalongo na musique ne tezana sisa ba jalongo na musique ne eza banani pe en plus na yo comprendre que nyoso baloba rapona artiste c'est ka yo karanango parce que ba boloba ke yaza kakipa kakoko yango la no kakipa kakokolo c'est ça non siko mena yo mona pena ka yo yemba so ya ba montre ya bani na yo comprendre de nyonso to lobara ba critique to sala c'est que comment parce que ceux zaki et comme raté on mona ki artiste pe angaka sala bongo te mais tellement tant sali bo ça montre déjà que nyonso to sala ba critique to sala analyse to sala atala na ye ayokaka amonaka donc c'est ça Nicolas tout ça batu au-delà de tout on peut faire to quoi activer kakipaka kokolo mais eko maka mais lelo ko ka fallait mi désactiver désactiver en tout cas parce que tu es mon réunion sur le bas parce que babi artiste à qui paraît mais tu comprends que tu à qui para parce que so tali message wana et ça normalement il met ba jalou pe ade na yo comprendre que ba mission na biso tout lelo nante ba sali ba œuvre makasi mais ba sala effort ba misa ba œuvre makasi parce que so tali na kati ano moi déjà moi lo ya vient na biso grand maître Lombo makel na vie masi débat madilu so il faut ça biso plaisir débat ou tout de carré faut ça plaisir tu comprendre que ba père wana parce que j'ai pas qui ko rendre hommage à 31 ans à 1989 on s'en reprend on a coup de peut-être biso to na mike peut-être onguluma ce qu'on nzembo na so tani nzembo na sel peut-être 35 ans peut 36 ans habité so à 36 ans mais ngano te na aussi 36 ans on s'en reprend donc on a pena que nzembo umeli mais lelo nzembo wana peut-être ngano se bana biso tombo ko ça ba 10 à 15 ans au mona ba sepila nango mais lorsque nzembo ba miso ba beta lelo tango après 10 ans organisa lo nzembo sali 40 moko muto alinga ngote muto asepela ngote de ba vewana ba betandule so na yo lo ba kota ba vie na min avant na kota no mamba ba vie osolo bana liboso sala mamba ba trace ngala trace na premier ngala trace na deuxième ngala trace boy ba trace longwa biso to ya o ba na ye bisao et lo ba déplique pour manda bisenga Nicolas Mokondi tout vie n'est pas vie. OK. Merci.
En fait, tout ça, un message. On a au lobby par rapport, il y a un message, il y a fallu pour pas topé par rapport, il y a un n'enga aimé bachalou d'ailleurs. Bachalou goza quand musique qui pétait. Il y a entourage naé. Est-ce que message Joana Ubimi, c'est pas le moment approprié à répondre à bateau faka activer les cas qui pas qu'on a activé qu'un message ils ont la place pour na yo Nicolas. Question pena so opposé nga so mbalo. Mugolo yambaye. Na yebi ko yambaye. Tout n'est question. Nga salika juste analyse ya mamnanga on a lobby. Si ko na yebate ba jalongo asa banani. Voilà, c'est Nicolas Mokonzi, le responsable de Nicolas TV Mokonzi. Nicolas TV Mokonzi avec lui. Il y a un épisode salanga barezi. Tozanenge mode nae. Nga jena ngeza Nicolas Mokonzi TV, ndemo fere gola TV, ndenge moko fali poupa, ndemo banani ngam. Ya barezi za exemple TV. Voilà. Avec Nicolas, on va introduire analyse na au sein qui comparaison bi que to comme comparer message na désolé. Mais quoi capé désolé, on dirait par rapport que fait Jésus et nani pardon excusez-moi, héritier Watanabe à s'adresser mingi na ba maman na bato a blessé na ba step na. Comment se trouve Nzembo wana? Oui, merci beaucoup, vraiment, mon frère, mon ami. Parce que nous avons une question, même les journalistes belé à TV, ça l'émission, ils posé une question, il y a un monde dans la ligne. Vous reprendre. Peu courage aussi, mon frère, donc désolé, oui, héritier, so talina désolé, papa et analyse yanga mort. De oyo sur la vidéo bima, na ya solo, na ya lokuta. Nga héritier Watanabe, je suis désolé. De qui ne peut pas pardon pénaté parce que pardon na désolé donc habité so iba français ba OK ko ya ko lo bageniko parce que pardon na désolé na mo ngolo kwa des choses différentes na habité na mode niveau ya moi mayele na ngai na habité parce que pardon désolé des choses différentes parce que na kata nzembo wana mo pardon na habité so eza côté nini na yo kané désolé c'est loko moko bon de kaka bige Nikolo yibaki ngala yibaki bon na yibaki na soki pe na yibaki te na ka désolé donc senti que mto garder deux positions na e a garder peut-être que oui e ko za nango pe nga mena wangani te e ko za pe nga ime na bude kaka pona be Nicolas ba ke na ngapi. Je suis désolé. Au moins, est-ce qu'on va permettre de m'embango eken? Mais est-ce qu'on est-ce qu'en vérité les qui n'a comme ko banga? Père en plus sotali désolé il y a héritier wata et balanité na clip de réalisateur abomé moi mon ke. Oui. Parce que mon temps muto so senga net o sala nzembo mo o senga pardon o s'excuser il faut quand même na clip et balana na maloba photo mo moniti côté mo o bazwa ke bo bakangie ban yango ne ba tableau ngeze ebele o bakanga ki chaîne boye bakangia zo mal oui mais so tel ba tableau na ezapi na mingi te to saka analyse ba tableau na mingi total ke ba tableau msu amela siga siga oui siga côté msu sauf donc ba côté be moi moni moi ça zo sepela de ba côté pena bien ezebele et peut-être on mona wanini mo ba mama yango ne ngake dominer mais et ça problème te le roi yé moko quand même conscience et ça tout le monde a pu ba pasteur rebelle awa na ba monsieur chrétien bele ba ote ko bimisa ba on peut ba vidéo mais tout ça le monde a vidéo na ba ngote to nzembo mote ba s'excuser mais héritier à lobby na sengi na pardon de mais nazaka ndé désolé tout ça ce qu'on comparer pardon à désolé c'est deux choses différentes. Merci. Par rapport à nzembo na photo clore na so sujet ba nzembo wana pona yo désolé héritier Watanabe et ça signe faiblesse tout ça signe maturité. Pona ngai la mona ngo kaka bon selon ye moko na mona ngo ezalo lelo mo boye désolé pe kaka nde mo lobby parce que tant mutu déjà lobby désolé na ba ta pas désolé na ko lobby la ngone tinini pona ngai zo bon to tchaka ke pona ngai à reconnaître kaka ke non mabe o na salaki na reconnaître ngo papa ke mutu azonga parce que moni ba maman to so na ba problème na ba maman ti nga mère na nga kufa lelo na ko biso ke mère na nga sali 30 ans na sama belé. Oui, ma mère o botanga déjà par ba bloko za mauvais souvenir na nga vie so mtalinga tout na nga mauvais souvenir na vie ata na souvenir na bakate nde na yebi mama botanga te nga pe na mère tinga mkedo ata uta bimeni nga na nzela bwana oyeba na nga ite ozo pe de pa ba mauvais souvenir ce que ta na fanda na moni pe na mutu mo ba fingi mama ato vimba koleka Batista
nga na hotel na telema pe na ofinga mama de vaut mieux beta ngai parce que wana pia na lexa ngote ba mama baza bato ba ko kangela biso kanda te oyebi na ba vidéo wana ndenge leki touchara ba mama yango moni même na nzema ngo boki ba mama ni mama Olive aboki ba première dame mama Denise Nyakeo aboki ba Christelle Bana aboki mama na biso honorable mama Janine Mabunda aboki vraiment mama Amida aboki donc on a penaki à reconnaître à te ba mama ce qu'on a ba mama penga pe na sengi ke désolé artiste écoutez là on peut na parler parce que mélange mi de motango ya ebeta stabilité peut déplique pour ma petango ebima ebeta c'est pas succès à Ibrator contre maître petango ebima ebeta donc c'est ça. Voilà ebeta beta avant de toucher notre dernier sujet à émission de l'autre on va na Makarine Mokonzi parlons un peu mambo Nicolas ba cherche ba yakia ça ba ne courir subitement ba défenseur de Mokonzi ba bimi avec un temps pour disparaître créé par mon père fondateur et ba moko pour disparaître dans le moment où tout le en actif on a vraiment comme si besoin activité qu'est-ce qui se passe dans kata ba ya le défenseur et Panzana ezali to be comment bo se retira to mtama soutenir Karine na ndenge ya coin tonde. Non, les défenseurs n'a pas été les défenseurs basali parce que so uneti na ote ko balisa neti moi na nga mirema pula abala ki azana les défenseurs ozu moi na nga tinala Neymar azali ozu président na biso héritier bula nga moko fondé bazali ozu nani beret rouge de bazawana tozali vraiment toza bisonyo na ba charge pe ba muna bazini kumba genima toza pena ezani toyaka na TV po to sala ba sentiment de to ngane eza bo na yeka na TV po na la kisa batu ke non bat balinga ngate po ne loko bo non toyaka na TV po to pesa message to loba non Karine événement eza bo Karine abwe ngana responsable naza marié na ko yete ka na TV na sala image moko bo ka te na leki ka rapport na leka non donc na leka belle famille na nga belle famille na nga ya trop na poto ba so ta ba fanda ata to monaki mobala mwana biso lekaki alobi nini asalini marié et mon ebisa mwasi na no faut ebisa ba mère ke moi ba délire pesa la na musana biso mo pe ba ko mona peke te Nicolas pa yebo a cracher sur mutu kingani de qui n'a les défenseurs à Karine Eza ba yaka po ba pesa toujours message les défenseurs pe bazali ngana nous les défenseurs à Karine Eza ngamo na créer na ngamo na fondé le temps on a déjà ngamo yeba les défenseurs yango wana on comprend donc to nzima parce que moni ba biloko en tout cas de Karine ibisa we sala nga parce que moni Karine Mokonza fula ba te belé lelo na internet même ataba to wa bareza soutenir Karine ba se ba ndo finga Karine mona bena gete bareza sala pe mission côté linde konaye po ebini na ba bola moko ba sala na bango mibale ozo so biso ba Nicolas boso na biso ke na carrière na nga na dédié yango toujours na Karine Mokonza parce que Karine a pesa marambo mais à travers Elenga Congo pour Elenga Congo na zena nga mwana musala mais est-ce muto est-ce a peso sur makambo lelo Nicolas azala o azala lelo boy ce na biso tangilanga ba cameraman ya internet oyo yebi aza marié asala chaîne à YouTube ozo reprendre afutaka batu afandaka moi bien nenga na fandaka ce na deuxième te na rose ata troisième na internet na kin ozo reprendre alongo cameraman a komi chroniqueur pe mambo yeke ka liboso ozo reprendre ce na deuxième te na bona ngotsa premier pa ba azo gay ce na deuxième te na rose à troisième ozo reprendre ozo mona siko mena yaka pena na TV na reconnaître Karine pour intérêt mais pour na kaka ki ko zala reconnaître parce que l'ingratitude est condamnable et ça na ba tebele chose une tibana na même ba site Kapache Karine muto ayani na internet site Kapache moi na ozo reprendre Karine muto ayani na internet niveau mona ka mais puis surtout bana ya Karine te metoza bana ya Karine ta ba directeur Karine a l'autorité ba biso to ba bana ba kieni piana ba grâce temo to za bana ozo reprendre to za bena bana biso tout wana ba natangi ba kieni piana ba grâce tembo ba charge ba les défenseurs ba bitoza bana toujours parce que Karine a autorité morale et internet na ebisa yo tangu sita Kapache osa na TV Karine muta simba ya biya na nga ozo souffrir tout na TV yaka na mon internet première émission ça n'est pas Karine ba sala on a Juvenal on a collègue na Juvenal a pe na poto parce que nga na ba collègue na nga tout biso tout ozwa j'ai le choix en Afrique du Sud Karine Mokonza na poto
wana bato sa bango esika mo Tracy Mbelenga na Glodia soka bakolo chaîne bana poto Juvenal na poto JTK na poto Karine moko na poto na kina mutu atikala ngamo cameraman na bango pe na nenga kini Nicolas aope ma bien aola la bien moi pe na poto de baby ki ata lelo ata lobi Nicolas pa ya po wana ba collègue na biso tout ozwa so Karine yana asale émission mtembe Juvenal émission etalama lelo ape na chaîne na azota mais au monde jamais azwa ta 2 secondes ya loba bien Karine alobaka mabe c'est la silisa te mais il faut tozongaka bongai na ozonga pona nini tobebana pe na Karine mais na ozonga te source identité tobosana te mwana na grâce te mo Karine adopta epa na ye na palais asombeli na baka leçon na ba soutien oyo apesa ye na ba parfait mais lelo tala mwana na afinga Karine tongo midi po bakeni pia na chaîne ba comprendre que kombo ya Karine 50,000 vies lelo na chaîne bango so afingi faire lelo lo ba fingi Karine so afingi Karine lelo lo ba fingi faire so mona so ba niveau makambo alors biso ba Nicolas ingratitude tozala nangote faut toujours dans la vie faut être reconnaissant parce que ya ngonde eza source na biso par rapport ya reconnaissance on ozolo bana ba reconnaissance tous bana ba bonne relation yo peut-être ba ko beba na Karine ils a ba niveau mo normal mais il y a des ko beba na mso beba nge comme que yo talis na gauche nga talis na droite peut-être ba niveau on ba komi là na peut-être yo no beaucoup na Karine bon un jour beaucoup na Karine bon et comme na niveau wana ba luka ngo du fort yebi combien de personnes ba na komba mo compte ezaka ngada mais lelo bazali ongabe nani mokonzi ongabe nani motena otaka komona mote parce que yo de bangote osoko point total la bato otati de carré pe na mona jour na bete mo mission mo bitala bien se pe na tangue pe équipe moi bien mais mutu mo pe na bwe c'est le mot atterrir l'air moto otanga bakuma batu misuti osoko point ngani kola na oloba bongo na sens nini de carré parce que omoni ngana Karine to bebana mais to koma pété na niveau moni na to ki ko ngate to bebana to koma na ba niveau moko boyo pena ke senga to kabwa non ngana kimama mbona parce que oteko lobelo moko ake na lenga ko ba bengana ngolobango otsoloba magana kina na zongi so siko voilà oui ou non kasi ya zana répondre obike ba bengana nga mais ce qu'on a yebisa OK muto afulanga Karine mais na nzela nini yelenga kongo mena ko boya pe po ba bengana nga ndenge soit disant ndenge bolobi ndenge loba mais so ba ne ba bengana ngai ozo point po Nicolas mo ba bini musala te ba bengana ke ba ki ko bengana na bango wana yango nde source ya bonheur na ngai parce que ba bengana ngai te mais lelo peut-être otsanga micro te peut-être pe ngai pe sanga makasi te mais ce ko point nini na olobela bango point nini na obwaka bango non zonga non donc c'est ça. Parlons un peu de ce sujet qui fait la rage sur l'internet, tout le monde en parle. Apparemment comme si Nicolas, on dirait qu'on dit bah single bimi. Actuellement, tout le monde en parle. Au côté émission moto tanga combat Karim Amalibal. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en fait? Où en sommes-nous plutôt Naliba la Karim. Ouais, libala Karine tozawa pieza dans normal les logique parce que tout le monde appelle moi si n'embal bala dans les 30 les 25 peu mobala kufia ou moi si pas kufi libala salamité tout le monde appelle des nano libala excuse libala les 25 mais ba compter les 25 à l'ambou les bandits de 6h à 0h. On reprend même dans la Bible seulement que notre équipe nga monam que fait mo ba salisaka ba beng sabat baya bat bayete ba ko mo luka bat na balabala. Ke boya boko tabolia do mona ke bandi na bisote e bandi na Karine mokonte bandi tina ba Bible ba lisoleza fait pena boyebi ke ba biso ba Nicolas to yade ka obengisi biso ba bari mais mona pena ke toyete mais o komisiko luka bato bala boya to bokota bolia boya bomela masanga yango e banda na bisote ozoko pado idati biso ba totsango mais makambo et où t'as pas eu mon grand prêtre Nzambi yenda roba était o isama o isale mati donc avant la côte est-ce qu'on a fan na personne un message à liboso na Tigre Feli a dit zwanga non bien message na ngeza bo Feli Tigre na olo beloko parce que et salinga passe Karine mon compte c'est ma sœur un message na s'adresser na yo sori yo na vie à Karine so ba tindagi yo pour détruire ce bâtiment mission ce bâtiment qui au salaire ma ben morobo au sambu sakarine maintenant ye biso mon frère ndeko yeba ki batu ba luka muto Karine lala lelo bango balala
Karine Mokonzi a toujours likolo. Karine akenda poto bat bazela ki aussi là jusqu'à présent na Congo. Na mona fille mortelle qui Karine Mokonzi na succès. Marebino bo sala ben fort. Oyamba wera mabo yamba jibo yamba kofo yamba falo yamba fere. Mais succès zobo ya kanzoto. Mais Karine tisiko azo battre ka record depuis mutando zo ballon d'or. Ti lelo ira mutazo ballon d'or. Ndeko na ngai na vie ya mutu mwana mwasi balelisaki te na lobaki on ebandeli. Yeba ke pinzoli ya Karine Mokonzi na vie na ozangaka kimia. Batu baluka baboma Karine lelo bango basila bango babunga. On a un message na pesio. Soto yoko ta na mambu ya date ya le 24. C'est l'équipe déjà. Libale salamité. Voilà, libale salamité, l'homme propose, Dieu dispose. Na sens na lobi bongo. Ngani kola lelo sote na internet, na bana mibali tu internet mutu abala na kangambo. Na ebite soko contredire ngai. Na bana basi, elingaka na bana na bina bana mibali to sola mamba ba star. Dans la mamba ba star, tikanga na lo mamba ba star. Na bana basi, elingaka za la Karine. Na bana basi. Oh bah l'inga bala pour depuis internet c'est banana te moi sabala. Toto balisa dernièrement. Nan Déborah Bouanga. Ah Déborah, félicitations pe moi qui na ebagité moi qui na ebagité parce que Déborah pe mutu na ngai. Les félicitations na ebagité Déborah pe félicitations. De to banga ba za le roi de Mbale Déborah na Karine. So na bana Mbale tisko na kanga moko. Pona obeta mamba basta, don obeta masolo ban ya banzoko. De carré côté la ngate ba miselekete. Kotangela ngate batumo basila kala déjà to lia bango sambadi ozo reprendre kotanga te to beta masolo ya ba autorité taba solo ba no président o so tika pouvoir azana ba bimisa moko tolo to tsa so teke o Mobutu patika te to tsaka China ram donc c'est ça ton autorité et ça Karine Mokonzi date le 24 biso tout andoze la Karine bala to beta maboko to sala be miso to sepela. Mais il y a un premier message dans la PC na mobile. Le lobby no mo boza témoin bo mona ba vidéo n'engezo circuler. To koma wana voilà. Bozo mona mambo mais that's wana Karine net ngana ni forme na sombaki ba charge na ba les défenseurs. Na ba mama autorité na ba na mam. Mais pas to surtout kaka ba mbe mo bo ebimi ote keneke zongai to hôtel la solution parce que nga dimanche na solena Karine n'appelle vidéo pendant 45 minutes. Na tout non mambango ne wa dimanche na poko Zela Nicolas bo continuer ero solo na appel vidéo azalaki précisément na ndaku nini Karine no nyoso na ko loba na TV boité parce que c'est ma sœur yana mamusu to solo na esika zalaki nyoso ko bimisa boité mais na minito na yo na bat bota biso bebi ke no Karine na minito azana ne pas na été azana esika mo o afani nanu akina no moral nae ape monsieur fanda kimi parce que même ngana oza na problème bako yo tika nga moto mona pas te liaka na akena okauka parce que biso famille na kauka te yano na kauko fanda mutu moral et ça parce que mambo libala et c'est sengo ko izalaka na deux personnes wana le plaisir partagé na bino mibale moi sina mobile 45 minutes ozo report to solo lina pendant 45 minutes aloba ko loba expliquer nga mais o ngana ipseka na suka courage à toi ma sœur Zamba osunga mais si sikope Karine na Feli bakaboy na noté eza makelele o eza na ba famille et arrivera mais net nga ba Nicolas nga na kolinga te na bala mwasi na ngande na bala mwasi na nga yo bima yote nga ndeko ya XY na obike libala ne esale mate atoza mama na to papa na nga ebisa no mwasi nga na poni yo parce que na ndenga kilelo ba ko balela mutu mwasi te yo moni ba makelele eza mais yo moni to réserve to na mo ba réserve moko boye na ko panzana te parce que sera raté parce que to kata na rapé parce que na ba poto wana pe toza yango mo tozo panzana te mais que ba deuxième émission de Robert no be rozala ba jeudi mais ba jeudi vendredi on m'appelle na panzani et comme scandale mais to ki na malembe mais po banga na binote na loba kiango boy Karine Mokonzi atazan kitoko na ene nga zabongo ata na ba succès ne bo suka nango amerita kota na ndaku ya libala de biso to linga teke o Karine nini note mais na osenga na ba public to balinga Nicolas Mokonzi na Karine Mokonzi boza calme pe
oyebi qu'il na minute na France couvre-feu comme salle ma partir 21h 22h bana ba palais et quand ça rappelle moko ya babilo kwana mais tozo nga ofande la ngomi te ba ba besoin raison ya mona ba toujours mama kelele nanu les entre des familles bazo bongisa libale ko salle ba pe ko lala ko la mukape bolobe mo pe mbabo e Karina bali ya mo to toujours to kangina mo ba frère to ta mona première vitesse parce que to nyati 5e yeba ke mabeza yango mo boza la kimia ba to bolinga Karina obala boza kimia mutu moko ta ko sabino mutu mota disar bino bolanda ba PD wana te ba double sim ne bazo finga bazo loba bazo kosa ke yo Karina komela ki o Karina loba bo petit na nga PD yo na loba na yo te wana za ba montage na zo ibisa yo capte tout le monde pe numéro wana za na lobia obi ke ngana sola na mutu azana kin mais assez la numéro à France na ebite so sala ngone parce que tellement ba jewa na nga ba mafia na sala ngote na ebite so sala ndeni petit mo ba mobile oso comprendre ya ona solo bana yo petit na nga double sim petit na ngomoni ba biloko tozo sala ba vidéo tozo sala benjir tozo finga moye bimara pona mutu nyonso o azama ela profita nango o pa maele te moyi petit kota nango o profiter pe nango te oui bravo na moni ba vidéo ngo sala etala ma fort combat Karine oui félicitations mon frère continuez lia ba mbongo mais yeba ke o fingi mutu mbongo bimi olie ozolia mutoki ya mutu mais après lobby to tunana félicitations double sim mais na ko lobelo minute parce que ngana noko etolo mo pena bo pikiliki ya bukundu ya nzote sala yo nengo zawana ozana double sim donc ozokoti soso bimisa na ko fana no mingi te mais keba petit na nga keba na loba nao keba makate makoleza erreur ka bo ba o loto se na so na kinkole na bwa ko musika na otala yo bravo mais keba na loba no double sim oyebi na otanga communauté parce que amke na otanga communauté mais keba na oyebisa yo lelo bozui sujet mais pour la nini boko lobela ba artiste no bolobi beaucoup misade point bo lobela bango babimisi to mona yana densembo yana te désolé na message pour c'est la promotion mais kota internet kota YouTube Karine Mokonza aliebo Karine Mokonza linga sanza Karine Mokonza linga sukola Karine Mokonza de beaucoup Karine nga moko kutu so te na chaîne nga non ça nga te mission te pona mambo kota na chaîne nga Nicolas Mokonza TV au mona ta vidéo moi Karine te mais nazo pesa ka message na ba chaîne misusu Karine abibo sa be mission te mais on a sala yo benga lobi na saki 4 mission na bandeko misusu esalanga pasi nakoko etsate neti nga na chaîne nga nakoti video moko boye na lobi nazwa ata nanga mais neti bino bwa bapandisango fo to éclaircir bino bocomprendre ke te mambo eza boye ezokende boye parce que peut-être il y a un message où il y a un exemple TV regardez Nicolas Yusenga eza boye mampe ekenango pepele donc c'est ça mais peut-être PD yo ya double sim basé bébé na internet ça on s'adresse ayebi peut-être PD yo double sim oyo ayebi bravo on sala ba montage Karine a komelie ça ba montage de mundo mo sa pe pas moura mais nabia mwana wana nga na koki kotanga communauté na émission na ngai mwana wana ya PD ya double sim est-ce que nga pe na Nicolas boy noko bo pegeleki ya bokundu ya nzo de salara ozo reprendre 5 4 pe kenara ozo reprendre sur mutu moko boye yoka no na lobeli na ye e fandele ko mana du boye ozo reprendre mais ngata dépôt ya mbengo sa ti bena ye te no wa fanzi sepe na bina longola pe polo mo pe na ye te mo ba tolo eza mais petit nanga nana kanda moi là c'est bon voilà en fait hier tu auras qui directement à Philora ça là qui est pas les ketchu mais la réponse à Philora bah tu qui m'a convaincu tu na réponse na OK jusqu'à présent tu as battu mami ba chino ba mami za wapi c'est pas Philora alonga na château topé elle est où après tu as indice mais tu comprendre où azali aza quelque part na lobaka on déjà na lobela que dernière émission mutu akozala même na France mais ezaka te faza na Paris ezaka ka France te banati eza zo ba Bordeaux eza
Zo point ba Toulouse eza zebe apa wana et puis suna ba vin miso penga no to bité nga so na problème na ndawu na nga mona bena famille na nga ne biso to ninga ba ya pena ba zunga pa ba bomingi sika mo bina pema non biso ke to ko panza mamu nyo sote so mais boza kimia mambo abenzali. Parlons un peu de cette affaire comme une troisième fois déjà au monde internet toi qui na centimètre et mati et sili. Tu es dondi. Je me rappelle, dans ma vidéo, vous avez parlé dans un aéroport, vous avez filmé si bozoya. Tout le monde a vu sur internet et si m'a sauté. Les lopes sous troisième cas, tous sous Félix Tigre Noir. Non, bien annoncer tout ce qui est silité. Mais c'est là ma page polémique que tout le monde a tous des combos les news de ça. Dans la vidéo, ça va. Qui n'a pas page polémique à solo à part la mam. Page de toi na page ta. Voyez page doit n'ango kaya mort la mam mesili. Live dernier so Alexis so kutu vidéo mususu business vezo asa cop na wana cop asa cop na ya na batu mo genda no poto lo concentrer na yo bakayu zo balang no banini mofana no YouTube dogi bobike babeta ga pa kakola na yite babonga senga pardon so comprendre do uzana ga pona ko sali famille ya batu yanga lobanga tana na problème na ngai so na moni moto tsango na chaîne na yo na mo moto lobela ngo na kangisi yo voilà le loto qui tozo il opé Félix Tigre Noir a sur na dossier à Karine Mokonzi et des o matela tozo banga et suka nde ba senti suka nde ba donde suka est-ce que Félix Tigre Noir et aussi suka bongo te topé to espérer il y a encore l'espoir t'es espoir ezali parce que so la ndinga bien message na voilà mon message na lobeli boso ya message mo faut botsango na tag aji na message otsango liboso message on appelle ça qui zo reprendre Karine Mokonzi azali bonza na biso ya RDC parce que ti lelo na ozonga ngala ngako zonga to zonga depuis Karina kenda poto depuis Karina zana kina vage poto ti lelo oyebisa nga fi nini de ka oyebisa ete nikola moko na nenga mabete fi aleki Karina succès bimisela ngai na ko tata $100 na plateau oui on s'en reprend parce que biso da Karine to zwana tebe $100 na plateau o tsenga e fi aleki na ale tant moi to jusqu'au photo fi wana ba reja salela ngwana list ba tu sko baba ndo benga yena Karine so ya solo fi na le Karine succès o mona ka ozalate pe peut-être pas otikala ka ozalate ti internet ko kufa muto lega su Karine succès azate on s'en reprend yebisa lelo na mission lelo mission o yebisa ga leki meka Jackson na succès maka kufa azaka raté parce que ti pana ndo le lisabadu ende mona Karine ba vidéo ne ba balela Karine ozoko ba émotion au saganati ya on a lobby bo message na pesa ki ne bandeli pona Félix ayoki yango ekomi pe déjà ya mi balé na oyo lobanini ba tu bozaka ni espoir mambo ezabi soki pe simité to renforcer parce que non mona ba tu musu ba tenga na bota oui bien sûr boti oui que moi so boti débat n'est pas bien un mauvais départ. Est-ce que bango na nanga mabete ozo reprendre mwana mwasi mais ozoga tenga na boti bongo yo Karine non Karine bolinga bota abota kaka pa na famille abota kaka na ndaku na non biso ba ndiko la pele lo ba age ki mais tellement na ndolo ba été na bota kana mwaso na obala pe mwaso na bala ye pe kandi na bota nae omoteke mamnanga na okende normal mais so na za mutu musupe parce que ko bota neti biso na bum na biso na famille na biso to na ba 15 bana na ba mikongo donc ko bota ute ratarate oso bon mais to ko linga te to bota kaka na n'importe na boti kaka mufi moba sufufi mwali ya ona lobagi nde unanga so yo yaki pono détruire Karine so ya pono le saka yeba ke maya miso Karine elle wa maya miso mama Maria ke basoke sopani ozanga kibia yango nazozonga toujours kana message wana mais non lo bana public to balinga Karine mo basa kimia soki pe simité boy sabino Karine moko posane et ça toujours ba pa obala mais to souhaiter que bakabwana to linga toujours que mamba bongisa ba solo mambo za bien mais so simité Karine akoni ngasala mamte pona ngai na yo na ba bota biso public et non yende mto souffrir yende mto mona makambo passe
Oso reprend. Donc c'est ça, base à kimia, base jeter, bah on est public. Bon, ça toujours kimia mambo et bon, on a pépélé. Voilà, Nicolas. Qu'est-ce qu'il y a à voir le nom de héritier Watanabe et zo figuré dans la relation avec Karine Mokonzi? Nous tous, Karine Mokonzi a annoncé dans l'émission, moi, je suis Jazz Gavou le boy, à l'obaka que héritier Watanabe, papa Feli, habite derrière héritier Watanabe, concert moron, il faut pour tout. Bazara ba relation entre producteur et artiste. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir comme héritier Watanabe? Il a cité dans le dossier de la Karine Mokonzi. Il semblerait-il qu'il y avait Karine Mokonzi 12. Non, parce que vidéo, biso tout le monde, il habite cette vidéo, on a ou bien tout à non vidéo, voilà, vidéo, on a déjà bon monde, on a un téléphone. Parce que on peut avoir une vidéo, il y a héritier Wata, la vidéo, dans Simanae, Félix. Ils appellent vidéo, moi, sauter là, bien. Écoutez, sauter pas Wata, on a poto. Ana poto sauter vidéo, et à Kalati. Et on a bleu moi bat. Et ndege salami ka ba semaine autour les KO. Non tinde là ya ngona dia bat. Ya ngona bazum. Bazum pa rapport ya vidéo wana ne bat ba meki ko sale et puis analyse. Zo menga na osenga bo. Omoni bolamu ya Karine et pas héritier Watanabe. Nga Nicolas no yebisa bino ezebele. Nga na travailler héritier. Biso to soutenir Wata tango album ebima to sel ba promotion ba Karine ba ke ba Angola. Ozo reprendre biso chaîne biso lenga Congo tuna bareza oyebisao bandolo bango ke ya chaîne héritier rap héritier concert héritier coulisses onini live mambo tout héritier biso yango moni Wata ebaka biso tout so la ndina ba concert ba rap aka Wata so boaki na lenga Congo Tracy Mbelenga Glody ya Suka abwaki Karine Mokonzi la baronne Nicolas Mokonzi boni basango ya Karine Mokonzi Jaël Show Juvenal Kibala biso tout wana to bando soutenir Wata to pèse ça oui to pèse ça so tel même générique il y a biso à chaîne et ça nazolela Tracy Mbelenga Tracy Mbelenga pro kata héritier wana chaîne nelenga Congo oso comprendre donc mon appena que jour mon c'est na lala wana c'est une offre na bandal côté abakayo côté église à pasteur Godem Poy ine secrétaire ya la team abenga ngai c'est je viens nga Charlie Rubenga Rubench c'est déjà la team mais Wata obeta na victoire na place des artistes Nicolas caméra zate pas to zara de o to zanga biso na Adam Siluzolo Adam Sisko agenda Dubai ba mongala ine tala ba sarif pas na bengi Karine o te Nicolas na otokota sikoyo nini mais na bite yoko maka o sava Nicolas mais yoko manga pe na zoya ine wana kutu 4 makole koti na onte moto na kita vie ne pe na zo moto na ko baluka pe na ko bu ozo ba risque tas ko ba risque wana na ko ma pe victoire pas Wata bon ma na podium na matin na podium na banjo so image ti 4 Wata ki na azongi palin ngana zongi shenga na palin na pengi petit na nga monteur yelenga Congo Josué leki moi ça Coloche Josué Diasuka to fandi to banjo monter manja na 5h 17h na ke héritier na tikeli na na GB na tikeli CD wana o te to boko tika on se pas mami les fois les pas mami lela conseil ça samedi fois les dimanche ba 12h to ke to tiki parce que taba bola mabongo nana ngwa yebite ke Karine ndo soutenir Wata nana ngwa yebite ke Karine finga ma pour héritier finga pe ba pour héritier nana yebite mais lelo oyo soki ndenge za bongo bato bazoloba alinga annuier a détruire pona kaka ya choc moya muko mutayoki saki ye moko goga moto na tembe aloba bibina bozoloba ke Karine mankenga Karine finga bola kisanga vidéo nini obuzana ngo o Karine aloba nanga mabe ti lelo vidéo monana te aloba on émission ya Evelyne Kamo Lopez personnel Evelyne Kamo Lopez on appelle nazaki yangai Voilà, Nicolas Mokonzi, nous arrivons à la fin de cette émission. Mais avant, dernière question. Idée Moyelinga. Récemment, quand on a page sur les news des stars, on a qui vidéo moi, il y a Grâce Mbizi. Azobenga, Félix Tigre Noir. Bah, solo là, apparemment, comme si, une fois que Karine a bien un moto, bah, tout le monde a récupéré, tout peut comment ça se passe. Comment on a Grâce Mbizi, Kobenga, Félix Tigre Noir. Donc, bah, solo là, on a c'est que 12 ans que nous confirmons. Bah, Missou Bazo Meka. Et un étudiant qui dès que Kabwali na barezi
malgré to sola te to legano pe monsieur de pas parce que na minute sana o lugo benga mais batu non te pe bakabwani to za pe kimade e belebe ba ko yo ka soni pas au mona ke mutu alingi mbamo ke na benga mbamo o lugo benga neti mwana na grâce mbizi azana nu yaza mwana ya aza kongwa ngambo ya braza kuna oso comprendre alobela ba roga alobela ba fuma mela bana na ba kratos ye po ni na kangama kana ba mission na biso oso comprendre to yebi ete na mboka est-ce qu'il y a un passeport congolais est-ce que d'origine na eza mboka na biso mais mutu mafanda kaka adiembela kaka na biso abimana mu pepe mutu moko azaso na 38 ans mais ana njoto bana 15 ans ya mabe 38 ans na zoebisa yo oh abombi 5 ans ajabale age internet net nga la age internet na age internet na utako kokisa 20 ans na age internet pour internet pesa na age on va net idée ya nanga akenda ya nanga o barezi ya nanga o ya do yeba tutu bazaba ya ne o ma azala na age internet parce que so télé normal na normalité bon moi bena 42 ça pe ko zawana mais ba tutu c'est là o de ka ya nanga donc il est que ba tutu agenda ya lo barake akota poto na nzela ya nambu te aseka Karine Mokonzi parce que yewana na Gracia. Okay. Yewana na Grace ya mame mili. Ya lo baka kumata poto ke mbamo nenge nani boss na yo teko ke de Frank Stemai na njili pa kiti. Paka Mokonzi akenda ne poto ya nambu akota na ye. Sikoyo. Alobaki ngana njili mbamo na kei te. Sena no si soka tse balite koloba mabe ya ngando te. Parce que na dernière minute be bois de rose bou. Oso yewana na Grace webi ke inane yango mais Karine betango dada. Donc c'est ça. Tous en abisso, mambo ngana mona nga normal parce que ti lelo elonga na senga bango ba lobela ba musicien messageeza désolé ça ba c'est lango ye mwana na Grace mbiza bima mpepe la lobela désolé ya artiste héritier wa dana ozo Nathalie yango nga ba batinela ngai nga na fanda na kini mais makambo ba vitesse non nana madame na mikili ana parler nga na futa parler moi na nga na États-Unis na futa la ge parler ana di fanto na bonne ozo repona na de parler donc nalalaka awa mais makambu ozo pas mberatini chérie ozo repona pas chérie abetinga siko na anglais tala ngona pas Nathalie boy ozo repona teme oyo mo ba kipi dane matibu anglais ngo la yo sabere misuso ra yo zo ozo repona donc c'est ça Karine Mokonzi ndenge sana aza déjà l'idée yo moko comprendre nango parce que so côté na YouTube na minito Karine tinase au mona te le balobela banzembe uti kobima de yango na force ya Karine trouver nango ka normal c'est ça non c'est un Adjia braquer caméra autant la caméra peut ça Karine Mokonzi conseil concernant vie à couple net ou vie amoureuse naï est-ce que c'est important toujours mais bango ka na réseaux sociaux elle peut faire ça en cachette to monika suka abali to pe kanda mi mara vina ba live wana conseil ko pe ça maramozo komele na ba disparition mi bali ozo komela ke à chaque relation aoza la ka desi aoza la ka déception ils akana kamuna Adjia braquer caméra oui Adjia check caméra mais oyo question posée ils appellent déjà message pendant conseil au PC Karine parce que Karine c'est ma sœur n'a que au PC conseil de TV Boité avec beaucoup de respect les missions na yo pena nena respectera yo Karine kasi wan toi ils conseil mais ta que ma sœur n'a au PC conseil na TVT avec beaucoup de respect je te dois mon frère Karine c'est ma sœur n'a au PC conseil na TVT mais peut-être on a PC na TV ezaka pour na batu ba sepela mais on a pesa na PV na privé il est kebele merci. Merci, c'était là Nicolas Mokonzi, le responsable de Nicolas TV, Mokonzi TV, sa chaîne, oui, qui n'a pas pas mal de monde avait l'information, il y a différents artistes en émission. Nicolas Mokonzi, lentement, sérieusement, nous arrivons à la fin de cette émission. Votre dernier message par rapport à passage d'un exemple de télévision, Moro Alelo. Ouais, plaisir à ma case parce que chaîne nous allons normal, on a les Nicolas Mokonzi, il y a un moni na pesca encore, am nanga pour na oloba, il y a un oloba kana batutu balinga Karine Mokonzi baza kimia. Karine Mokonzi bala te pour un sentiment ya pour la public ya batu mais biso tout wana beso Karine na bala parce que moi si
ata za star ndenge nini tomonaka bashakira nani momonaki aza na ndako toujours ya libala toningaki Karine Bala donc bozana bino kimia bato badisa bino te bato badouble cible wana bolanda bango te bazoluka ne mbongo na bango eza business talaka ofingi Karine siko talami 20 000 siko lobi nango est-ce que yo otika odembele kaka Badembela mutala makambo. ozo koponi siko tema siko biso siko bato tolinga Karine penake na mutema moko netinga naza adopté na famille mokonti yo mona chaîne nga vidéo yango eza de parce que ça me fait mal et ça nga passe. Donc merci vraiment na Adji, merci vraiment pe na yo ne onanga foyaka analyse so qui est to sala to lobelango parce que nga na boso na musique merci pe na ya chaîne oyo donc Barezi on bena masana nga ya tongo tango nanu ba théâtre avant nanu ba makambo ko matine komi lelo donc makambo zo kene bien na PCP merci na e merci de madame Osombia depuis États-Unis merci na belle-mère na nga mère Kula Monique merci pe na équipe Mumba Nicolas Mokondi TV merci pe na maman Béatrice Bazutu mère on comprend ngo siko ke nani ndaza ya bien Karine nani ndaza ya mabe maman Béatrice parce que na ibisaka yo ebele babomba elongi balata ba masque babomba elongi so babimisa omona bena aba komiki ngani mais biso ba Nicolas to lata ba masque te sa masque mokili kaso etala o muta Karine boko ite ate ozo pa yana butu yana azakaka donc c'est ça merci pe na yo moko merci vraiment mon numéro est plus 243 89 91 32 612 merci. D'accord, merci, ça est fini pour aujourd'hui. C'était là Nicolas Mokonzi, le passage c'est Exemple et Télévision avec votre humble serviteur Aidé Carré Bachem Obala Sango. Moi je dis un grand merci au cordon de cette chaîne qui est c'est Barezi Bazami, c'est le journaliste. Merci à toi Adjibi d'être derrière la caméra. Merci à Sia Rabi Total la Perle, les dégâts matériels Maman à Perlita. D'ici là portez-vous bien et bon c'est de programme sur antenne des Exemple et Télévision. Au revoir. Pour l'assistance. D'ici là portez-vous bien et restez connectés sur nos antennes Fanny Massoudi TV et Exemple et Télévision. Bye bye, portez-vous bien. Beauté, oisa Brand Cosmetic UK, oisa produit en doto et non la rabatache. Sopeling koza na thème ko ya bien ya propre, oisa produit na ya kosela. Oyo eza pola maboko pour la batache, ya makolope, ba genou et ba coude. Oisa huile et kendaka na produit en doto. Donc, ce que vous a intéressé, vous continuez ce message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez Exemple de Télévision, Barezi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barezi Baza, Exemple de Télévision, tout ça, les fondations Barezi Baza. Fondation Barezi Baza, Eza wana pona ko aider, pona ko sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème mo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé au peut-être batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuf et tout to bando kabola na bango yo muto kozala toucher o bando ta la biso. Vous avez besoin de contribuer à pas à 100 fois parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un yo dev sanzambe bon mengona o yo zora to moi muki o yo zoro kabula ngona bango alors to bando que rememela ya bango parce que par exemple la télévision les appenda exemple donc tozawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est touché dans les camarades à Barezi. Pourquoi pas 100 francs on a pris dans Zorato, Kabola, on a banabiti qui est orphelin, Tobando Kita, Tobando ça la descente. Alors, numéro la biso affiché, on a Yom Tozo Talabiso, aux années Lamba, aux années carton, Tobando Tinda, père, chaussures, il y a Bana, il y a âge, Nyon, au Sangi Sigara, Tobando Memela Bango, et pas la biso en toute sincérité. Tout ça, il y a un autre pour nous liambon, pour nous ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a Motema donc de tous a touché accompagné de Yannick Chambawa abi que Barezi Bazana contribué à la vision pour que tout aider ba orphelin. Donc mututo kota la biso dans besoin ou aider ba orphelin ko hésiter te benga biso adresse à kitoko yango yo Exemple Télévision. Merci Fondation
Yabino, Yangwana, merci beaucoup. Voilà. Yassika Eye, exemple télévision et Boti Barési Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barési Baza TV. Donc Bébé TV. Et ça rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barési Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barési Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein de savoir-faire en angai. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barési Baza TV. Place par comme s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko la notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous on va gag. Ba télé-réalité, il y a artiste. Ba vie réelle, il y a artiste. Ba télé-surprise, il y a artiste. Boandozoa, ba film congolais, il y a artiste. Donc, ils ont zéro bêtise, mais la préférée n'a changé comme à Barési Baza TV. Ba te belé, ba retourne à zéro bêtise dans le rôle là qui en et comme Barési Baza TV, mais zéro bêtise et zakuna. Donc, on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise n'a qu'à Barési Baza TV. Pas de bêtises dans la Barési Baza TV. Bon, nous avons un film éducatif. Oh, bon, nous avons papa, maman, les qui banent dans le salon. Tout bon, oh. Barési Baza TV. Bon, ça n'a rien raté. Barési Baza TV, Bébé TV. Barési Baza TV, chaîne YouTube, nous avons l'actualité, le théâtre congolais, le film congolais. Oh, bon, nous avons en bonne et difforme, car à la Katia. Barési Baza TV, abonnez-vous. Yopoyo qui sango, partagez sango. Yopoyo qui sango, partagez sango. Bah tout y a quatre exemples de télévision, boki m'appelle Mbangu, na Barési Baza télévision. Bah amoureux tu y a théâtre, bah tout botala SB TV, bah tout botala Belleville TV, bah tout botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, bah chaîne tout est diffusé à théâtre, bah Leke TV, bah tout, oh bah diffusé à théâtre. Alors, boki mamba, boki s'abonner pe, il y a Barési Baza TV, il y a Sikaye, Barési Baza TV, l'excellence, c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barési Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti, abonnez-vous. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barési Baza TV. Bye bye. Ceux qui transfèrent de l'argent régulièrement vers la RDC, il y a une nouvelle agence faite par notre sœur congolaise qui voit déjà le jour pour envoyer de l'argent en direct directement vers Kinshasa et c'est 24 heures sur 24. Pour ça, il faut contacter l'agence SMS de la sœur Sévérine Montua Sevastro. Et il y a Europe, na Kinshasa, agence de transfert. Il y a sire à domicile, batikelo par un ndap. Et numéro par un téléphone. Maman Sévérine Montua Sevastro, assisi ma solo wara. Yo benga numéro na pension na Belgique, partout en Europe. Au benga 0032 48 344 22 51. Yo benga kaka maman na biloka passe avant ni monga bibele na téléphone. Vous allez sur son Facebook et vous allez poser toutes les questions que vous voulez, vous aurez toutes les informations qu'il faut sur l'agence SMS. Allez, check. Yo benga kaka numéro wana. Merci na yo maman c'est Sevastro. C'est véritable vrai chéri. Monsieur Wanyao, maman na bébé, ana tante, ya omela batu mbongo. Asa wana kutute, awana Kinshasa kaka, numéro eza moko. Opesi kuna. Bengi 00240 3 code mboka. RDC 89 031 62 86 batine le mbo. Ezala tepe komi. Taranga kisinjora kaka ngandimiye. Pour la sina swaki. Non, c'est dans qui quoi. Merci beaucoup. Je vous aime tous. Confiance kaka. Benga numéro 1. Agence Yassir. Merci.
Thank you. Thank you. Coucou mes yaya, mes mamans, mes papas, baya mes bali, baya basi, binonyo, sur ma gros vision à bino. Je vous invite de vous abonner massivement à la chaîne YouTube Queen Joy B Official. Donc la Queen Joy B Official, toko le belanios et surtout mingi nos stars congolais quoi, nos artistes, nos actrices, nos acteurs, il est temps de valoriser notre culture. Donc malgré que bon français là donc je vous invite de vous abonner, vous ne serez pas ici. Donc quand même je pense que ça lit bien en français donc s'abonner à kaka donc bisous na bino. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça Peric Boy. Il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Bibo s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.